Tout ça, dans studio NJ, grand-père Bossi Boziana, et Djene. Alors, le 19 avril, Batouaya Ibele pour. Et ça, tout ça pour honorer grand-père Bossi Boziana, tout ça. Il faut honorer tant que tout ça. C'est que Batouaya Ibele, initiative il y a Ladi Miyembe, mais Bisso, tant que tu es un grand-père, Shockstar, tant que Ladi Miyembe est un grand-père na Antichoc, alors ils ont 5 ans, donc, oh, n'y a pas de ça, bois Kalola, Kaibi, grand-père, aïe, à jour, on peut la osala. Donc, Batouaya Ibele, Bakuta Banzembo Lokola. Tongo etani, na keine musala, na motema susi ya bolingo. Baninga bakotuna soki nini ezwi nga na ntongo ya lelo nakozongisa botikanga na lela alena nalingaka lelo akei ye lobi bapanza sango na baninga oyo bayebi te mpo bakangelanga bolingo ata na nzela ye surtout lokola mwanango aleli motema so topesi bino nyonso bobanda obela boya ebele le 19 avril makambo eza moto fo bozongo ndenge eza moto dodi kowel bongisa guitare le 19 avril il faut tokutana biso nyonso sale Ladi Miyembe opesa bino espace mosaïque donc sima kaka ya gare ya Noisy Sec donc 5 minutes à pied donc boye ebele donc bango bavie baza baartiste oyo basali mingi na musique ya Congo tozelaka te ke ntango moto akufi nde opesi honneur na ye topesaka bango mpo honneur na bango ndenge aza na bomoi yamoni mpe kesengo wana asalaka donc voilà mpo na ngai vraiment nazosenga bato tu bamusicien tu ya Congo donc motu nyonso akoya ya mpo eza jour toza kosala hommage ya grand-père Benz Bossi Boziana vraiment le 19 avril kaka. Le 19. Alors, bah, mingité. Alors, Kumboka Yemei. Ouais. Géné. Chez les cas. Trop. Du Missi Babosindo, mon couboé, donc. Tika. Donc, mes problèmes, ça, c'est qu'on a bien que Bazo honoré. Tant on zone, tant on zone, mais la moins là. Ça là bien. Donc, on a c'est la trop d'idées à la diminuer. Tout ça, tout ça, na Congo. Un partenaire là, toujours mais c'est mon ama kasi ezali passé jeune à Rosala. Donc le quoi jeune à Rosala na ça c'est mon kasi na yebi déjà que tout est OK. Position c'est bali. Donc partenaire na biso eza Congo number 1 Adi Londolé bato tu bali bazoba information ya makambo ya musique babengaka Congo number 1 Adi Londolé abe bali pordo donc bango pena nde baza ba partenaire ya makambo ya makambo nyonso donc voilà quoi merci. Bozanga te ba musicien Antichoc na Bruxelles ka ba dodoli top la compagnie na Allemagne on a Paris Bozé Belé ba Betty Bisse ba Niclette Kombozi ba Scola ba Meta ba Florence Albert 03 le soliste Andy Solo na Strasbourg kuna nani les chanteurs nani Cyril donc VS Pro en Allemagne Solbaka pe tozali nawa jouana pe donc ba Deo Brondo banani donc ozala ba mère F bazala ba mère F ya vieux rouf Mbutanganga zala donc tellement que vieux rouf a concentré donc il fallait passer la moi mouké Fizo Kamba ba Christophe Loboko epesaka soin kitoko trop
En tout cas, merci grand-père atiki bino. Bolingi napesa bino sumbota suka. Bo bozela pesa bino mbote ya suka. Voilà kitoko ka ndenge ezali. Boya ebele po za masolo ya kitoko tala kaka. Alors honoré ngai na naza mutala. Alors eza bien makasi keyo za te bakomi ko honoré. Pe bakute suna studio suvie. Pala qu'ils ont été featuring à Danger BTV. Dernier featuring, dernier featuring avec Perigola, Lobesso, et Marcelo Yamakasi. Et le super avec Genèse. Pour les lisusu avec Genèse, les tokalisi sikoba. Chikito Mandungu alobi ndenge za histoire yango ya Ok.